Moussa Faki Mahamat, mokambi ya commission ya Union africaine, apameli bitumba kati na batumbuki M23 mampinga maikolo Congo démocratique na maima MONUSCO na territoire ya Rutshuru na etuka ya Nord Kivu eyesali ete bato bayike bakima bandako na bango pe asengi na basimba minduki ya M23 kotika minduki na bango pe kolanda boyokani ya Nairobi. Mobulu mozali kaka komonana na tongo ya lelo zingazinga ya université ya Kinshasa sima na botomboki lobiloleki na bayekoli pona kotelemela bomati ya ba frais académique bozongi na bango na ba homme pe bosengi ya ba bus ya Trans Academia. Boteki ya mituka électrique bomati makasi omolongo mobimba na mobu 2021 kasi ba matière première lokola lithium pona kosala yango e matin talo makasi eyebisi agence internationale ya énergie na mokanda ba uti kobimisa. Sima ya mpasi ya carburant ya bampepo mikakatano ya kozwa carburant mimonani na ba station service ebele na Engumba Kinshasa. Milongo ya mituka mimonanaki na ba station ya service biike na Engumba Kinshasa.